Les a combat ya boketu wa mbote to ko répondre à massa lokola peuple et tout la peuple ya lula mutakala botala la mino mitakala mais yeba yango kimboka na bino ba botole na moni peuple moka lula mutakala bote mitakala ba bolumbo bazota il qui même tout refaire na vale o mi peuple o bani ba congolais ba diaspora place atalata journal Papi Gel na waya mbubalobini a préféré inana zotaka mitakala donc peuple moko ya onote ko biso ke toi na peuple moko to la diaspora moko bazali be conscient et belé ba ebili bota na ngai na bomba bana na ngai te na laksera bana na ngai et toutes les façons ya bangote voilà moto ya poto na ndenge na ye azope mukada na ndenge asambelaka bapesa ependa ko na ndenge na ye o tozolobeleza vie privée ya Papi Gel tena wa ya mbote tozolobela mabele na biso ekei babotoli mabele il fait to récupérer mabele c'est ça le message voilà allez merci azala moninga na ote tokotika la kozaba ninga te oyinanga te ponga na inaka te na loko na bolote la ngando to ponga na lote la kote na boy ba prophétie na vie na ngai Occupé ngate na loba na yo etula na loba na yo etula o cercle na ngai pour kotakate fête no pe da ko yakate o yanga pe ko yakate ato moninga na bokasa ata na rompo ngaba ata na yolezo sala neto ebingate talanga ndenge chauffeur atala rétroviseur na zalaka moninga na ote mon frère Papi Gel oui, que ma somme est comme ébélé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongue, tu comment qu'on vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kobo mana lokola banyama. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kosa sana lokola banyama. Basi bakoma kopima na basi, mibali bakoma kopima na mibali, bato bakoma kopima na banyama. Tala ndenge moto abungisi mayele. TikTok ekoma terrain ya koswana ye, règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux, respect na communauté ezalaka lisusu te, yango biso todenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci akoya lokola moyibi, moto akuyeba te, soki akuti yo na masumu kotikala ye, erango oyo tika mabelanda Yesu oh Nzambe, Lambega akoya lokola moyibi, keba yo kosutuka, soki akuti yo na masumu kotikala ye, erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma benne konangai. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Mabe koma malamu, malamu de mabe.
nakoma kofingana lokola banyama. Tous à Bruxelles. Nabay tu es Bruxelles, rapidement, tu es Kutanana, Bokechu, Wayambo, Wajoso. Tu me rends Sololana, Wayambo. Par rapport, il y a actualité où ils a sur l'étoile, le lot de Tozolo Baboye, Binomo Boyebi. Nous sommes sans ignorer Makambozo le Kanambo Kanabiso Lelo, Malamozala, Ozano Mutanko. Malamo zalwa moté mabe pour le ba très bien. Biso mo to yebi makambozo le kanambo kana biso. Na yokutana Wayambo to meka osola Wayambo bonjour. Bonjour to lo bela vie. Nazala kamoninga na yote. Okoti kalaka jamais kozala moninga na ngai. Po place na kola kozala kate. Yo po yaka poto na moto na nzela na visa na ko poussa la même pas pembeli na ngai. Voilà. Pour raisonnement na yo. No ngai te. Na kotikala ka kozala moninga na ote. Impossible. Même mes voisins non na poto au mona ngai te. Fait sinon pe ko te bengisa na o tela ngai kyoli na microchrome. Wayambo na eto sola mo muke actualité sur l'étoile de la lobiawa. Tout ça, sur la voix, j'ai fait Tshisekedi, sur la sortie médiatique, il y a Augustin Kabouya, sur la Makambozo, les Kaléo Namboka, marche, il y a opposition, tout mais sur moi vite fait caca, tout ça, on a moins 20 minutes caca. Alors, déjà, sortie médiatique, il y a Augustin Kabouya, pour Nayo, au moment où on dit Makambo à lobby pour Mambo lobby la sortie médiatique. Non, Papi Guène, merci beaucoup, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur d'univers. Mabile na biso eza à vendre te bakoko na biso basali la kiango pe bakoko na biso bakufaki 10 millions de morts pona na mabele wana tokolinga lelo teke bakomema biso na tribalisme o bazongisa biso na 1935 na ba 1945 ok na ba 1965 ndeko na biso ayaki tant na 1960 aux indépendance papa na biso ayaka maréchal Mobutu Abundi asangisi mboka asangisi biso toyebaki makambo to bangala bato ba Congo basoele ezalaki te babano benga biso ka bazairwa même oke na Angola baobenga biso bazairans soko kepe na Brazzaville baobenga biso ka bazairwa partout dans le monde. Ça fait toyaki na dignité moko boye na personnalité moko boye. Papi Guène to lobela vie omoni chaîne à télévision to lobela vie Tobanda makambo ça fait lota bambula na mbula o toza ko dénoncer l'occupation makambezo de kambo kanabiso surtout ngai nazwa courage wana ya ko dénoncer chaque jour. Papi Guène nous a témoin nana mabe na ngai nana malamu na ngai mais kozala constant na bitumba oyo cible na ngai ezalaka ba occupant na ba comparateur na dénonçaka ba Kagame ba Museveni na dénonçaka communauté internationale na dénonçaka bato bateki mboka na biso ka ba Félix Tshilolo ba Jean-Pierre Mbemba ba Moïse Katumbi ba Fayulu ba Mozito ba Obemina ku ba André Kimbuta na dénonçaka ba Werera ba Jibira ba Kofira ba Farira na bato oyo ba trahi mboka na biso pe na dénonçaka makambo ya ba pasteur o ba bima libanda o baza ko distraire biso na ba prière ezanga tina. Papi Guène omoni malédiction na biso ezali kombo ya famille Tshisekedi. Famille wana il fait disparaître. Ah bon? Oui. Mais na ba prophétie ya papa Kimbangu pe ba prophétie ya Boketu Yambo ngai souci na ngezalaki pour mon famille on est bomisa bato ebele depuis époque ya ba IDPS tango ba papa Liaou batono tu balongwe Tshisekedi azalaki bon terme na bi Tshisekedi oya papa azalaka bon terme na maréchal Mobutu mais na politique na ye abomisa ka bato ebele na ba marche lelo to komona groupe ya bato moko kandeke to bakake baye bakangi peuple en otage balingi ba distraire bato balongola bato na réalité. Papi Guène oyo moko lobi makambo oyo ezole kalamboka na biso oyo azomona te loba zandoki ça fait ozana ça fait ozazairwate ou bobotama na mboka na te ou bien oyebi histoire ya monde te pe ozoyeba makambo ezole kate tribalisme bandi lelo te Félix Tshilolo la kenaka aleaki
makambo ile kangi na Bandundu ya lokuta Félix Etilo Lalbio babomi baluba na Bandundu aleka lobango oh tozira balakisa biso ata fausse commune o bandeko na biso Bandundu soit déjà babomaki baluba tomona yango te Félix Etilo akepa na bango na bujima ya lobi yazali motoyo mine zobima makila na albagi na terme ya mon voilà merci beaucoup wa makasi ona ba kamera ndenge moko boyebi minoko mboka peuple ya ndenge ni Jimmy Belao Bela Jimmy ya ngwana kokamwa yango te lelo to mon Augustin Kabuya oaza muindo ka soudanais oaza mutu fer okasane o mama Dida mesa Augustin Kabuya yaka mama Dida tia jini na nga repasser likola mutuna po mais batora baza bandoki o bazoi na Félix Etilo pona baba ini pas de po azamu po la échoué te po azamu ba non à propos n'ingwano bi franchement mais obi mona mobali ona mais to moni bango aleki alobi n'importe quoi bango anaka na IDPS malgré toi na ka occupation makambebele peuple azo kufa na minduki bango moko lelo wana ba disciplier bambeli makamba machete papi gen uti na makamba batuti na bautu ngano to botami na mboka tokoli na mboka to bindinga kosimba ba machete te suko ba machete oyo Félix Etilo na Augustin Kabuya na batetan en Liban babimisaki po babuma banani po tozomona bango na Bandundu kuna bazobuma bato tomoni renfort moko te tozomona bango te Félix Etilo asali état de siège échec eloko moko te Félix Etilo akena asali bakor ya bango na ba Kenya na ba Burundi bango na lelo bazana kati ya Estamboka na biso babotoli mabele FARDC na bango moyeba koma kuna ezate yango na lobino ke biso tokoli na tribaliste ya makamwana te ona noso baza ko distraire bato po bato balonga na réalité ke mboka na biso lelo ezala maboko bapaya mboka na biso tokufi plus de 15 millions de morts mais nazo biso Augustin Kabuya ke tambola na olia na yo na ngonga oyo ane oyo bozo kende ane oyo boko kende bo mata bo kita bo denda dans tous les cas de figure ane oyo histoire ya IDPS sili kombo ya famille Tshisekedi esili na mboka naza ko promettre bino état que Dieu existe ane oyo eza ane ya confusion tango boketu wa yambo papi gen nanga tango boketu wa yamba lobaka boketu mosane ko finga boketu wa mais nana finga ba diaspora wa ba combataba ba combatuf nani Félix Etilo lote banani ba baby si peuple wana banani ba cracher na peuple wana ezali famille Tshisekedi Félix Etilo na bande kuna ya beton liba na lobi baluba nyonso te po baluba baza bazairwa tolobi na baluba nyonso te na lubaka baluba nyonso te ngana contre baluba te nazala pe contre po ngai moko na moluba nakata ndako na ngai chancelier abali moluba Cédric abali moluba ça fait toza bazairwa toza kutu makamba baluba batabadu tete toza bazairwa tokotika la bazairwa mais bo memeli biso nakata bazo sa mo rôle ani ba osala musala rôle ya Kagame na Museveni makambo eza réalité ba bisa peuple pour ani ba kedo zo pouvoir et pas ya makasi na ba kedo zo pouvoir sans pouvoir et pas kanam mais bazo bisa batote 4 ans ngona ba vani na tête mbokana peuple na maite misala te peuple azokufa na malaria peuple adefaka map et loko ya très nécessaire ngona ya homoni tuza ko bloquer ba distraction na sepeli kutu ndengo yebo ke tokoka kusala pe ba émission ata 8-6 ke okoka kubwaka yango parce que toi il faut to continuer ba guerre médiatique o pour ni to boma makambo ya ba tribalisme
donc tribalisme et pas na biso et ko passer mais IDP c'est normal bango ba kolina tribalisme bango ba sali sécession tala so talina ministre de justice Moluba gouverneur à banque centrale Moluba so talina ba bureau na bango to baluba na baluba wana etali bisote biso problème na biso ça libération ya mboka na biso kabuya seka lobelo mo vraiment ko lobelo ka ndingo na te mais za liboma ya za ki Kadhafi moto bando sukola bakale so Félix Tshisekedi ya za ki moto pétrole ya koko pétrole mona ya kana pétrole kingolongolo okise kabula mazafu mo moni mbongo ba satanda kite bakokoma wana po bapie mboka wana baimilie bakoko na biso oyo azosala moto moko bakokunda ye na bambongo aza te Papi Gen tobotamaki bolumbu tokokufa bolumbu naza kosenga na bapeuple bofungola miso botelema bitumba eza ya boketu ya mbote po mon frère auti France aye kopesa nga micro naloba naobela bino nayebisa bino l'air est grave bamoni gravité ya mboka nayebisa bino ke l'air a sonné bino mo bozomona makambo na bane koyebisa bino diaspora tolongwa na buzoba mboka ke Félix ateki mboka Félix akabi mabele na bino nakasi bomoni era ngo ekokia. Donc c'est ça, Okise Kabuya, Makambo a lobby, on a babandi kolobango le lote, babada et puis dans ce pays, et Mike Mkeba, il m'a télémeli ango, Pierrot petit Pierrot Loala, télémeli, Peter Gianni, télémeli ango, c'est comme ça. Malgré Mboka Nabiso, ils ont une occupation, mais beaucoup divisé bisoté. Voilà. Alors ouais, Batubele va se battre, voyage, il a fait Tshisekedi na Chine, yo. Je crois que vous avez une information belée. Je vais vous dire que les Kindengeni et puis Makambonge sous Kindengeni. Papi Gen obi keza mawa nakate ya mboka na biso. Toza peuple moko béni, zamba bénir biso parmi ba nation, mais biso moko toyoki, tomiyoki mabe. Biso moko tokabi âme na biso tokabi spiritualité na biso bakenda kanambe wana ari di polite kanambe na 2008 bakenda osala bakor na ba chinois na ba koro ba chinois ba kena ko sala na yoka na no Papi Gen ba signer ba contrat na ba chinois bango ba profiter na 880 millions de dollars est-ce ozoka république na bino ba congolais na ba koro bo signer ki na ba chinois bino bo gagner 888 millions de dollars. Tout le monde va gagner combien? 10 milliards de dollars. Peuple yandengeni ni Jimmy Bela au 10e commandement. Quelle sorte de peuple? Quelle sorte de nation? Quelle sorte de bateau? Bande konanga bakabi richesse. Bakabi mabele ka nengo moni Félix Tshisekedi la kereke pa Kagame nga nazala nga illettré na zoba yo lukela biso ba contrat otekaka korta na banini na ba or kaka makabu nengo moni ona kanambe pa kenake pa ba chinois ba signer ba corps ba chinois ba profiter na ba corps na ba chinois ba gagner 10 milliards de dollars république démocratisée ya ba rwandais ba tuti na ba accompagnateur ba gagner 880 millions de dollars tala niveau ya makambo ya mboka ya kende kuna pona ko kata contrat ake committee mo le sud du bourg makambo sebele akesani te benalo bien omoni mokili lelo eza koningana soki oza na ba stratégie te bako boma lokola nyama omoni mabele na biso wana eza lokola Brazzaville ezoka Angola te ezoka Rwanda na Uganda te biso toza poumon ya monde même na réserve ya oxygène biso moto simbi mboka somoni même Colbert lelo na moni na France bafungoli usine ya ba batterie électronique wana bazo engager 10 000 personnes Colbert wana ezuta na mboka na metala ngano bakolo Colbert bakolo Corta Samsung azo gagné ba iPhone bazo gagné mais biso moko toi na rien toza na nyoso mais lelo toza na rien
à cause ya bato lokola ba Félix Tshilolo ba Katumbi ba Fayulu ba politicien bazate de toute façon ba politicien bazate yango moni toza toujours ko mobiliser peuple que peuple a longwa na distraction peuple a zonga ne réalité ya combat o toza nango ya libération mboka na biso na neo Félix Tshilolo ba chinois ba repense rien chinois so ça signaka ou bien on commence à caresser yo abizo mo aboye et puis pour chinois tanga yaka azora na mabele na mai na zamba na banzete akenango tala niveau ya bato ndenge bateka mboka na ndeko nanga Papi Gen mboka na biso ezali ya kotekama mboka na biso ezali ya komwangana mboka ezali divisé c'est ça to telema biso tout Papi Gen ata ndenge ozalaka na Paris il faut to salaka ta na semaine moko boye deux fois duplex to lexaka message parce que si tu tikeli batwana nzela peuple okene na kufa donc voyage ya Félix Tshilolo na Chine ezali non événement profit moko ya mbokana peuple ako profiter te mais ya komi milliardaire ya komi milliardaire bande konaye bazala ba mabulu na loala bakuna na kolwezi mais peuple na zaka na passe et ça non événement wayambo bitumbango to okende mais niveau ya séparation ya bokabwani oyo na mona bémission wayamba saliki mais yo sikoyo osa makambo na kwani oyo baza kwa kisi nga na bi na ngate Papi Gen yo za témoin na ngai leki na ngai frère na ngai papa leki bana na ngai na ngasi na sali no ba émission depuis nga na epoto na lobela nga komba batote omoni nga na bande émission na loba makama mboka na yaki kubunda bitumbo po na séparer biso na bisote soki motaza na ka Fayulu asali vision nae nga na hôtel mais na Fayulu mais na kotanga komo na été autant nga na tambolaki na Fayulu a moto moko alobaki te basutena nga na embelaki banze na Etienne Tshisekedi même chose Jean-Pierre Mbemba même chose tokotsi bakatumba tokotsi batoto moto moko alobaki te po boke bango pe bakutalaki na ba politicien wana donc en bref lokola kaka ke bato bakasaki nga na bandi bitumba awa bato bamona nga na bitumba de toute façon na star ya mboka na ngai na mabele na mboka na ngai sanza ngai na ya bapoto na miziki na tambola mokili momba na miziki donc ezaka nzela ya nzambe so moto azoyi na ngai bo aosalela ngai ka publicité donc si bazotanga komo na ngai c'est normal ezaka ke lilala etela Coca-Cola ou bien Mirinda asomika mapa na gambela na avocat ale na edo voilà tout ezalango ba distraction Papi Gen voilà wayambo aussi ça na bisomé vidéo moko to leka mikolo yo na moi mwasi moto azo confirmer bien bokechu alors le kapena laxi abino mwana na yo tunga nga na vali placement matanga moko anisensiona na pression mbote bela anisensiona mbote pa Patrick Chipamba na pression mbote belé batunga babi mais yo mutu kenda pa wayambo bibana wayambo ngala bina o mwana wayambo te tout nga saki défense mais nana monter vidéo na pas comment mais Papi Gen il faut comprendre naza pio moko gêné o nazo déranger naza na ora moko na pouvoir mo nzambe pe papa Kimbangu en 1921 ba papa Lumbumba batie na kati na ngai bituma na ngai ali na bangaka mutu te na respectaka bato o ba respectaka bato na se mo respect eza réciproque tant on azo yawa na yaka ko manquer ba diaspora te na mankaka bato bateka mboka na ngai bato lelo na moni inondation to salemana na Bukavu plus de 400 morts mais na moni Félix atindika 400 morts Félix atindika 50 cercueils de bamisu bakundi bango ndengwana plus de 5000 Zaïrois baza disparaître ba monanité bibembe monanité en bref Papi Gen ngai omoni ba question mususu na sina lubaki yango na Bokoto TV na lubi yango na Starnet TV na koki koya ko justifiaka bitumba ote ne pas bato baza beko se ba bundisa ngate baza ko bundisa nde ba vie na bango yebi bana na ngai bana na yo yibi na mona pembe te bana no tu baza ba bois noir
bana non tout basisi ba université awa ba chancelavi babali Cédric na mwasi na ye Ryan na mwasi na ye do na famille moko ezali respecté donc soki moto asali vidéo na ye elango problème te basala baluka basala babeze baluka bazwa ba 1 million de vies problème nango te mais yango neza komba ya Boketu wa Yambo to ko répondre ka masa lokola peuple oyo et tout la peuple ya lula mutakala botala la mino mitakala mais yeba yango kimboka na bino ba botole na moni peuple moka lula mutakala bote mitakala ba bolumbo bazota il qui même tout refaire na vale o mi peuple o bani ba congolais ba diaspora place atalata journal papi gel na wa Yambo balobini a préféré inana zota ka mitakala donc peuple moko ya noté ko biso ke toi na peuple moko to la diaspora moko bazali be conscient et belé ba ebili botana ngai na bomba bana na ngai te na laxera bana na ngai et toutes les façons zoya pour anniversaire na ngai na ekozali na ngai na kokisi mwambula mususu bana chance la vie na Davina balabino papa il fait tout ça les là moins loko parce que ba mon abiso lisusu on comprend il fait ba mon abiso na ba marche na ba kabebele na tambola na bana na ngai donc moto o le balakisa bana Félix o bazo yiba ba mbongo balakisa bana ya Kamere bana na ngai ba yibi mbongo moto moko te bana na ngai ba défendre liberté à tout un peuple bana na ngai ba longoli nation bauti na kini bayawa bazui ba licence ba Davina Adassa Esther yewana autokozwa 15 modules et 5 modules ba belge ba fouté les prix de 64 000 euros ya classe donc ba finga na bango baloba yango na nde eza eko bouger combat ya Boketu wa Yambo finga na olongba tongo ti midi pourquoi na ko répondre te mais na répondre kaka lokola yo zalaki musika na France bato ba conseiller nga wa Yambo kokota na ba jeje wana te donc na répondre kaka bana na bazali bana ya peuple zairo baza bien éduqué baza ba chrétien ba bano yo komona bango na ba café te na ba place ba mubulu te do yoke eza distraction peuple botika pour na bloquer pe batebele na bloquer batebele na téléphone na ngai pour tant bazora numéro ya papi gain pour poser ba question pour makambo zo le kana to lobi la vie mais comme memela te que nazala moninga na to yo tuna pourquoi papi gain a lobi nazala moninga na longole lokolo o mona zazangi likapa kolo peuple dengeni yango batebele baza ba kizengisien batebele baza ba buzobisien moi je crois que tout ça bien to compte na carte distraction te eloko makasi ali to mobiliser peuple na biso pour na to sauver mboka na biso. Voilà, en tout cas, merci Wayambo. Nabi que tous alliés, le Kwana Zawa, tout ça, mission bilé pour nous mobiliser, pour nous sabattre. Donc, merci tout comme Nasuka, tout comme Nasuka. Non, le 25 novembre 2023, na Arena Musique Ezate. Musique Ezate, ce qui ferait dans le défi peuple, ce qui te défier bien. Au moment na kanda ya diaspora, le coloso comprendre que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Naibisaka kofira okozala humilié papi gen ozala témoin azala humilié yo oza témoin pour bientôt tozala na yo pour yo ne moto sala makamba gene leve awa na poto musique ko betaka te bituma na biso pe papi gen eza musique te eza bato bazo mener combat au toluka to libérer mboka na nzela ya ba distraction yango na tozo telemela distraction tout mais ba peto bazana ba poto na o ba yakala batikala basala pe ba fo na bango ba betaka na bango to ki para bango te mais yeso ki ye fari razo kansake lokola azalaki na mobile na ekuna na konga keno melisa kaste bière ayi alobi bon mobile na ngai chéri na lingi sikoyo ife obetanga awa musique ko betaka te soki gouvernement français bakotia arsenal ya sécurité mais toko frapper fort occasion na podium yango toko lexa message na monde entier
écouter la paix histoire. Pour tout là, Marie Le Pen, toute l'opposition à France, toujours comme la bango balette. C'est Emmanuel Macron, côté amour na bango, na makamambo cannabis. Oh. Et toujours expliqué. Tu as un pays des droits, tu as un droit à la liberté. Ce qui est sur diaspora, tu as une distraction. Emmanuel Macron a fait ça sur ma caisse. Jamais. Donc, tu as un pays moko à liberté, un pays moko démarche à sali, biso peut to sala. Voilà. Kaka dengue ya kenai ko senga biso peut to kono senga kaka. Donc farira yeba yango ke tout ça aux bozo sala ya distraction mais tant on mboka ne ko la sauver, beaucoup la juger. Bientôt beaucoup biso ne to meli bana en exil. Mais bino boko tikala na batumbo ya potoka ndenge bande ko na biso belé bazo kufawa bazo tikala a. Donc bande ko na ngana remercier papi gen to lobe la vie na zalaka moninga na hote camarade na hote na lekaka pona sa distraction. Naza un leader on a sacrifié vie na ngai bo jeunesse na ngai pona ko libérer mémoire à peuple zaïrois peuple beaucoup ta na distraction te diaspora s'il vous plaît beaucoup ta la distraction te bolanda nga na tolo be la vie bolanda nga pe na beaucoup to TV na kobanda lundi ti samedi. Merci papi Gen. En tout cas merci beaucoup Wayambo, merci à Mandeko Bandibiso, comprenez une de tes émissions oyo donc ça dit Ezaki juste message est passé donc vous tenir sur rigueur tout ça liango pona message est passé tout ça là on a mboka na papi Gen tu as besoin monta tenir sur tout dépendre na vie à bangote voilà moto ya poto na ndenge nae azope mukada na ndenge asambelaka ba pesa ependa ko na ndenge nae o tozolo beleza vie privée ya papi Gen itera wa mbote tozolo bela mabele na biso ekei ba botoli mabele il fait to récupérer mabele c'est ça le message voilà allez merci azala moninga na hote to kotika la kozaba ninga te oyina ngate ponga na ina kote na eloko na bolote la ngando to ponga na lote la kote na boy ba prophétie na vie na ngai ko kipenga te na loba na yo etula o cercle na ngai poko kotakate feti no pe na ko yakate o yanga pe ko yakate ato moninga na bokasa ata na rompo ngaba ata na yolezo sala neto ebinga te talanga ndenge chauffeur ata la rétroviseur na zalaka moninga na ote elekeli ngayo wilimbala amboya ebale buji na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ande nani alula yote o. Rosa di Rosa. Nani alula yote o. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe potoba na seko na bondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili na bondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote o Germain Mambuya nani alula yote o na kitoko na yo nasengaki na nzambe potovanda seko na bondelaki makasi aspe ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili na bondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe epa ya kendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Stanian Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo
ngambo nini nga na mema moto nini nga na boma ekiaro marike yo astre moto nini nga na boma ngambo nini nga na mema ekiaro marike fami ya mamonikie yo astre. Yoka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jedou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo ngai na lalite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Diamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalu son Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda mandalala Esko zoyeba ndenga nazo souffrir mi pesa na losambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Diana Sumbu nazo banga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskozo yeba ndenge nazo souffrir Ntango kolala ndenge nazo senti Molingo ya tindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Tidana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Déception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba